Maman Nicole Yefa, Moi Pesanza, émission Kitoko. Sokende wapi? Charles Koto, Dieudonné Imambe. Alino Bobo, Naila Potier. Bonjour la famille, Bambote, na bandeko nyonso linga Maman Nicole Mwisanza. Maman nyonso se plan émission na ngati tozo kende wapi. Alors émission tozo kende wapi ezala pona kosunga biso. Pona changement toujours de mentalité. Lelo vraiment na ye pona kobakisa implice, mais na ye vraiment kopesa conseil aussi et vous allez très particulier parce que conseil oyo ainsi ba belé ba retourna pourquoi Maman Mwisanza oye na on a public. Alors olimbisement moké la famille olimbisement moké donc conseil oyo na ye nango na privé pardon na public et kozala vraiment conseil pona mutu nyonso mais eza pe très particulier pona ndeko oyo aza na besoin ya kimia te na kati ya communauté. Donc vraiment conseil oyo akozala concerné mais na bato oyo pe lisusu bakoyoka yango bakoki pe kozwa implice parce que toza awa na mokili. Coucou papa Ricky Ngemia, la grand frère à moto. Toza a pona kobakisa implice pona kosungana. Mais mate ya pe eza ko participer liso na ba vie na biso. Na koko zala leki, na koko zala yaya, mais nzambe mutapesa ka sagesse pe intelligence, surtout intelligence en nzambe na sagesse eza eutaka toujours epa ya nzambe. Eza eloko moko oyo ezaka na mokilité. Moni ya même na tenzembo ok. En tout cas muto mukili ata même mukolo ata mwana emsusu kozoko insister na likambu ya koloba na mutu vraiment soka zo yoka te et comme toujours sikoyo conséquence ya côté ya. Mais bandeko pe boza na libanda na obolanda kanga mais na ina loba bino makambu oyo ezoleka na Suisse. Pona ba mama na biso mususu oyo baza na Suisse. Avant na loba sali mama Blondine Zoka. Avant na loba nanu. Omoni bandeko ebele bazo kote ya mate sir baliwa. Mutu mususu lelo akokobela 6 mois kufi. Mais yo muto tika loza spécialité. Tangu liwa tozo kende ba matanga na mutu fuatira ka leso ya conduite. Parce que tant aux autres qui na kokufa oyebite nini ezozela yo. Mais na communauté na biso ba noir ba tu mususu atake matanga le na ye azo tirer les sons kaka te ya ko changer façon de vivre ya ko luka tranquillité na batu ya ko sala paix place o mususu ye moko muta créer ki yango na lobi eza conseil o nazoleka mais na ye ko loba likampenze eza très particulier. Misusu bakoloba na ndeko basusu Maman Mwisanza pona nini olukaki ete. Oui, na lukaki ndeko wana à plusieurs fois. Po eza na batu misusu soki ozopesa ye conseil na privé na place misusu asalela même na Bible ezoloba. Mutu soki asali mabe bofandisi boteyi. Bo continuer sur côté soki azoyoka te bofandisi ensemble. Donc eza makambo susu eza bato ebele bakoko bomba na kalisusu te na temps oyo tozokende. So mutu so aza wana te pona kosangisa bato te mais pona kopanza au moins il faut ko déshabiller pe bato aboye pona lobby akoka kosala erreur wana te pa baninga. Naza contre ndeko wana mwasi te. Mais na ina bandana bonjour ndeko Maria Mati. Na ina bandana kotalisa ba effort na ba bienfait oyo ezalaki envers ndeko wana ya mwasi.
parce que aza ndeko moko asali mabe makasi asali eloko moko pas gentil. Alors il faut vraiment kobimisa yango pona pe ndenge ezana ete ya bandeko misusu. Mais ngai bandeko misusu koloba mama Moïsanda pona nini olukaki mama wana te oyo ya Suisse olukaki ete kende obanda ko osola na place osala video soki bato tozosala video parce que ekomi koleka au moins na public mutu na mutu koloba ke no point o mama Moïsanda azoloba donc ezanga yango moninga na koya na public eza pona ko insulter te. Bonjour maman na ngai mama Mami Lube ya ekufu ba gros bisous eza pona ko insulter te mais eza pona ko talisa quand même que non mabe eza et puis ngaso na eko kota makambo ba pona obenga ngo polémique te eza ki jalousie mal placée so na eko kota makambo koloba même pona ba association to ko sangana ya ba mama na biso soki na yoko kota ngo parce que naza mieux placé na sala ki ba étape ya ba effort ya ba réconciliation naza na ba preuve parce que nga na loba makambo avec sentiment te et puis naza muto a parti prité mais tant nazo loba likambo na parce que toza na besoin ya changement ya kimia mais comme bande comme ça na privé ezo simba te il faut ko ya siko na public. Coucou la présidente maman Yemoko maman El Kamima le 13 juillet toujours toza ko bossa na ngote to ko bossa na ngote soirée moko oyo to ko loba te ke eleki ba soirée non biso za soirée oyo ke non ko bakisa un plus la communauté ya ba grande dame ya ko pesa prix na ba maman oyo bazo ko mériter. Voilà pourquoi même émission na ko sala parce que esanga eyindi na kati ya Suisse pour na ba maman ka ya makama ba association parce que toza na besoin ya ba maman oyo baza ya ba valeur ya ba grande dame oyo bazo sala makama na communauté ya bien oyo bazo tout ça baninga mitute oyo bazo mon ko étouffer baninga te ke association baninga ekiti kine kino sala ba biloko après de ko bandi ko benga na ba téléphone te batona baza mabe tout non tolingi le 13 juillet na soirée ya maman Julie Citron maman El Kamima tant ba maman bazoya maman il faut se sentir quand même respecté azo pris na ye. Alors le 13 juillet 2019 na Lausanne ba maman vraiment porte ça pour tout le monde mais nga na yekolo ba makambo parce que eza un peu particulier pour na ndeko na yebi ke okolanda na yo live oyo okozala insulté te mais okozala conseiller donc il n'a ko conseiller yo parce que pour na pe été ya pe ba ndeko misusu coucou maman Antonia parce que congolais azali pona soki muto ozoloba vérité pas ya congolais ezali que non ofingiye hein ofingiye mende ko nazolinga na ba bonjour kana na ngai toujours posé mais nazolinga toujours na banda nano kotalisa nano communauté kotalisa nano ndeko effort nini oyo nga na salaki pa nini oyo nga na salaki envers yo pona koya koluka kotia kimia na bandeko ya association ya ba mama nyonso tu oyo ya mabuziki oyo ozalaki na bango na problème. Premier pas nanga déjà natalisa ki yo déjà ki mwana na nzambe ozomona parce que mwana na nzambe azaka rancunier te mbote mama Arita mwana na nzambe azalaka muto ba conflit te mwana na nzambe azalaka muto ba diviser te pour mieux régner asani sarabato. Alors eloko ni na salaki parce que eloko nga na salango na ko salango te parce que soto zongi na bale passé kuku kana na ngai mama félicité nyongo soto zongi no na bale passé mo ba kibombande zalaki soto zongi no na bale passé ndenga na kumisaki na zui makambo obili bostongaka na nini na Afrique kuna na mobali na yo na ba photo na bino ya ba école na makambo belebele na kamata na tia na ndenga logique na kotia ngote parce que même kutu cousine na ngako ta benga nga mo na Lausanne moi ça yo nikoli osali fio ngabité naza na kati ya communauté il faut ko encourager travail ya batu baso ça mais ande soto bito zonga na ndenga le passé nga ko sa ngote oyebi yango très bien kina et pourquoi na ko sala ngote ma sœur oyebi yango très bien moi makambo ezalaki déjà na ba le passé na biso nyonso mais Nathalie yango te mais au moins na moni eloko moko ya malamu kuku mama Claudia Kalala eloko moko vision moko ya malamu sans ko sengo mbongo sans même M suko senga nini
na ba ami na nga misu ba yebi yo tozoko nazoko ko encourager nazoko kolobela andeko kuku mama Espérance Sam aba ndeko faut que soutenir misu il faut que soutenir malgré ça maman ozalaki na ba groupe ya ba mama oyo outali ko kabwana na bango na makamba muziki moi ba kere ezalaki mena ezalaki na bango ami mais na banga na tala kiteke non ate nazo kumisa yo nazo kumisa activité na bino emsu ba mama na ba mona mabe po nazo talisa comment ndeni même bato a Suisse misusu baza problématique baza tellement ba kumbaka ba rancune ya bato yango moninga la beta ka sete na binde ko soigner relation na yo parce que lobi oyebi te ponga na loba on na loba na ba live na pesa ka bino ba 4 mois ba 5 mois ata ba inane ko koka mena yeba ka ba fin naibaka ba fe na bino naibaka kiboko bebana na bino mais siko na yina na banda na comment ko talisa yo ki sympathique na nga ndenge nazalaki nango vis-à-vis na yo kuku mama Lydia Bangabe na commission me na komisaki mbanda na komisaki mbanda na komisi yo ya ngate mais na kati ya famille ozomona même ndeko na nga moko ndeko na nga tangu kuta monaki abi apoanyo osali bona bite ya travail au futaki no ngate mais na kumisaki travail na kumisaki yo po elora malamu to nazo mona mama Elka Mimba na mama Julie Citron bazo sala musala na mama na Nicolette nazo ba bandeko bazu vision ya bien eza bongo et puis lisusu de ozalaki na bandeko misusu wana mwa ko benda ezalaki na kipaki wana te mbote na mama Georgine na kumisaki toujours ozwaki na courage ya kopartager ba photo ya kopartager ba publication ya kotia ba commentaire tolongwe wana ndeko ozwi ba dossier ya ba association ya ba mama ya bato okangi yango parce que omoni bato mususu bayebaka coulisse te makamni ne lengaka na coulisse parce que misusu komi ate okoluka ndeko na yo bosolo linie non bato mususu esengi siko il faut pas koluka parce que quand ozosala effort parce que ngana fana des fois na communauté ngana tala quand même bato sisi omona nazotala bato biso ba média bazosala ba émission baso batanga ba kombo nazotala mais omona pe nazala ba mama muso mona nazue na privé na bise mama sika eloko na bandi ko talisi makambo bele pe boye moto ekiti ba biso bayeba te moto ngo ekiteli ndenge ekiteli pona lobaka moko bona ndate poto saka ba émission poso to bito zo na bakimbwa libomba moto ko bangisa muninga zate ngala lobaka ngo vérité que solo yo ko fanda to ko leka to lobi ko beta mutu te poso to bito tiki siko ba émission to kesi ko penya na makimbwa liboma to kesi ko penya to oko ramasser c'est comme ça mais tant que au moins que tozana na kati ya muto zui penya o se discipliner lobi te na o siko komi ke na sa ela nzambe na respecter nzambe donc on nzambe ba pesi au temps à gauche ba bejo na gauche au pesi à droite c'est comme ça. Mais eningo lo bate ke non mutu mususu kazo lo bate aza yuma te mais ngasi kota mpe na ko lo ba pona groupe ba mama oyo na yeko lo bango te po ba mama na ba futika mbongo te na yeko lo bango parce que naza témoin bato ba français bo bongisa bien témoin oculaire parce que ngai tangu na yaki ko sala na yo ni kimia oluka ki kimia te mais yango siko pe conseil na ko pesa ngo na bande ko bele même baza na Suisse te même baza libanda parce que il faut to ça très attention na bato oyo tozo kutana na bango bato misi ozo sola to muto aza na problème na ye il faut gérer problème wana ndeko nanga tant ba mama ya groupe ba yeko luka ngai ozu dossier oyo ba s'enregistrer na police suisse na commune partout ndeko okangaki dossier bosali rendez-vous opesi bango rendez-vous ba ya kozo ba dossier yo moko ndengo za wana ozu oboyi ko respecter rendez-vous olukeli bango ba compréhension ba mama yaki epananga kosolola ngai na ju téléphone na bengi yo ndeko alobi ndeko luka kimia yoko na téléphone bani ba bengi osala nge mission comme bien bandeko mususu ozaka bofuta ka batu mususu bo bandeko finga baninga non mutu ngana na mentalité wana te ngata na yako lobaka likambo parce que naza na preuve na ye netite nazo loba boye parce que ngamo likambo ngo komela kinga nde na yeko tia mutu soki likambo ngo ezalaki na yebi mutu na makodi babaka te ozoka litoyi moko te mokonza buka yoka matoyi mibale non ye yo ekomi trop
donc bozo sala bozo lizala na ba fête ba soirée bozo loba na ba caméra comme si ba misusu na loba ta mo oyo maman Julie nanga loba une grande dame même si bozo ba une grande dame te il faut arrêter ça parce que so bolingi que non ba valoriser ba pesa bino ba valeur il faut respecter aussi le travail des autres une grande dame abanga grande dame misusu te au moins neti nga maman mo isani na zabwe nga naza na ba tantine bandeko musu ya média bonjour maman Chantal naza na tantine musu na Londres bengi nga maman Mina kana na nga bima ni kone na salle émission nga na émission no sa abi na lingi osunga nga vraiment na conseil tout nga bi bon sala na vidéo tindela nga atindeli nga bi côté za boyete après moko ta fande oh yoko to so kazuwa tena ya na média nga bi média za ya ngati tant que on a inspiration nzambe parce que elanga nzambe za munene basali baza muke parce que ceux qui ont la vision na nzamba tinjo nga na bobanga te o impressionner nga comme ndenge ndeko na nga moko mobali azaka na Suisse awa yeso ka moni ba mama misu bazo ya hôtel nga émission moso botela ka fiante nga combien de fois bandeko misu bazo sanga mais nazo ba mais pourquoi aza na père au cause na père te parce que tant on obi que non oza étoile okoko forcer rien okoko forcer likabo nzambe te et donc ça la yango moko ozomona mais ndeko na ngai ya mwasi okangi ba dossier ya bato voir même maman présidente ya association ana alembi akomaki na suka même apoto plainte tina police e boko seli bango kenyo badia kimbongo mbongo wana soki lelo association wana batuna rango te eza pona ngai nazo maman présidente ati 2h du matin nazo ko conseiller mama tika donc na bina mbongo tikela ndeko na groupe obo sala ki toka liboso. Merci beaucoup maman Julie Citron maki de makamu ngata na yo lwa awa mama ba pembe bon le 13 juillet les nazo kala mingi ta tozo kuta na restaurant pour na ba ivoirien wana bazo zelo yaya awa eza ba maki obi vitamine on kuta na ye pona la sabino o bazo teka wa izo telisa bon wana ko laksa ngo susu après itikali alors ndeko na calmer maman présidente ya association wana batiki la bino bambongo wana bozalaki na musique na groupe ya association na bino osalaki sika ponga na yebi yo ozana ba ngana yebi yo ozana ba association ebele obibaka eza eliboso te ba groupe ba musique okozala bozo kendaka kaka na calmer situation après wana ndeko oyebi te ke na calmer situation ba sengi ngana rizo ba dossier na bengi yo ndeko pesa nga ba dossier o boy donc au moins biloko mususu batu mususu na yo na te kilobi ke non biloko na komaka et pourquoi nazo za la street boy pourquoi nazo koma boy parce que toza na ba faux vrai toza na bashi baza mitema kibomama te toza na bashi bazo tia kimia te na kati ya communauté toza na bashi tout le monde bozo ba ke bozo ko aider bana mais une femme ou azo ko aider faut d'abord na compassion pona bana na muto oyo nzamba sali omoi ozana na bolingo wana ozana molingo te bibelo l'obéissance il faut mettre des sacrifices tant que ozoko obéir na nzambe te ozosala ba sacrifice moko pour rien du tout okoko bimisa 10 000 fois okoko bimisa 20 000 fois tant que ozali ko respecter ba règlement ya nzambe te kenon linga moninga na lokolo oza komilinga mwana na nzamba za pona ko diviser te mais pona ko sangisa tele loko sali association oyo mama présidente bango za na kim oyebi makamni le uti ko sala ndeko mais ngale nazo loba ngo polele parce que on dit bato baloba na français trop c'est trop et puis on nazo bandeko yo kanisi mama présidente so penya ba tebi so bino mbale bo bunda yo ko beta ete te bandeko so ba mama mo isanja bo te to loba na makamto so muto azo alobi ke non na se respecter te maintenant josko na koma sko folle est-ce que ndeko so ba ti ona mama présidente wana o bunda est-ce ko beta mutu même nga ko beta ngapika te ozomona mais soki mutu azoloba te to bandeko ba mama wana ba mikolo bazoloba te c'est pas que bazobanga non ba mama na bazoka ba conseil na biso ba mama wana émission ndenge zabo ezate pomone na osala vidéo okoloba te akomi mutu na ye po ndeko yo za mutu soko moni ndeko uti ko benga chauffeur wana ki ko benga pona association o ba tozo mona bazo filmer bazo memela batu bilo mais comment Congolais koza na niveau bo mais ma sœur s'il vous plaît yo uti kin hein uti kin nga avant na lo bana ma uti kin nga zo bana no comment moi si oyo bengisaki na soirée na yo la diva wana bengisaki na soirée na yo
toujours même projet place on de kozalaki ozwi idée autant bozalaki ensemble fallait moi suana aya kobeta na soirée na bino soki bolingai kosala deuxième soirée mais oleki bandeko na yo oyo ngai nalobaka ke non même nga moi sana na zabu ntango nalobi ke non totonga SOS Futur Mama partout na Afrique totia centre monene moto aye kozwa biloko afuti $10 $5 bajouer ya bana bapamperso babilamba bana totongi centre koto totie nini eza idée inspiration ye mais pose la béni faut le ke merci moi sanza merci na vision oyo omoni neti nga na zabu mama wa ivoirienne auto benga nga zotu na rasu na za na bato ya nettoyage eza déjà vision mais nalobi ke service de nettoyage na Suisse anga na zomona te mais tokokoza na ba partenaire oyo asomi apomba ba pareil oyo atie voiture après fait tozo kende ko soba mbongo na biso mais pose la béni okoza to yoki kaka moko okei sans que o remercier to pe sa merci te mais ndeko yo kanga ka ba dossier wana oyo ya oyo ba légaliser kango na commune awa na Suisse pona msusu oyi ba projet wana. Voilà pourquoi aujourd'hui nini idée ya kobengisa mwasi wana abeta na fête na yo o balobaka Dieu est juste tant on a vu ça babino que on se moque pas de Dieu de comment la soirée ndenge se déroulaki parce que ozalaki juste été après les sous osuki wana te orphelinat ozalaki toujours na kati ya projet wana tant ozalaki ensemble tant que vous êtes ensemble okoko kende kosala parce que là bozo kosa ba misusu bozo ya batu ba filmer batu bazo ba lo baba mona kengo eza vocation na yo eza vocation na yo te c'est comme dans le mama qui ne joue to solo mama jisi toi mama mo isa déjà lokola mutu ba empoisonner siko bazo luka antidote siko yo ozo lo ba mama ki mais ngana ba lo ba mama ki mais marche ko beta yo em super magi pe ko yindi sa yo na été betio oyebi pe ponga so eloko te ko au moins na minute oko ngana go perdre temps mais na yebi comment na ko kozwango oko yinda peso net tanti moko bi na yindi ngado yindi bon ozo récupérer en 10 semaines et puis habité wa mystique mo stand ngabi non oko récupérer non so maka nido oso mino nido so mino ba mungu no zuba maki no so ale kota sa debe sala be ozo mon mais nyo so to eza nini eza parce que eza ba inspiration moto eza mayela moto ba ko négliger te tant yo kangi ba dossier o eza ki reconnu na état suisse pour oyeba ki projet wana en plus ba mama wana kaka ba sa na motema monene osali groupe ya association mususu na sala na bino émission obenga nde Marcel to sala émission mbongo ofuti ngate parce que nazolo bananu boye po tango na koloba makamba ba groupe ba mama ndenge uti ko sala bordel uti ko benga chauffeur abatu automatisé comme ate azapona ba mama wana parce que poto kendaki Paris na bango non c'est pas ça tolo na ba nanan koloba non ba bien fait oyo ngai nanu na sala nazalaki nanu juste na yo comme congolais alingaka kondima mutu te oyebi ke tango obengi nga na sala no groupe association oyo musique oyo sala ki po bopanza na pe ozaka susu te ofuta nga mbongo te ba mama wana ba mona mabete tolongwe wana soirée ya ndeko na biso to sala na Paris kaka ngai nde na zaka boy na Suisse bato ebele basi ba bénéfice ba na sima mkongo nga ba msu ba ngaka kondima te pona oye bandeko kaka ngai na bindeko monde mozo sala makambo ba kosunga bana il faut pas ko bimaka makambo susu boye na ba communauté ezala rapé bien na ti on a contact na ndeko ondimi nga kaka te oboyi kondima ngai po oyeba ki mwana mwasi wana te ozali komona na ba live azo kote ya mais oyeba ki peye te mais kozwa numéro na ye to koleka na sima ezala toujours par grâce pe ya muninga mais oboyi kondima wana toujours eza ba bolamu oyo na ngai ko salela yo pona l'action kozala juste pona yebisi yo bena nenga logique na kosala ngote moi ki bomba des alaki ba les passer pour ce total ba les passer yo yebi nga na yebi mais o na tali kutu te makambango mais na ke kosala na ndenge ya kozala honnête na nzambe et puis kozala juste na biso batamuki po nyolo ba emsu na so beta makana mi kanga po nyolo ba mais fi on a yeba te problème nyango to sala nga na ye emsu po ngai ko zonga na ba les passer emsu po na bimana mutu boye yango wana mais na tali sa ki on a tu na l'accès qui intelligence na l'accès que non naza une grande dame
donc na koko ozala te po na misusu ke non na banga po misusu ndeko osali eloko na mobali na yo non tolongwa sikoyo wana ma sœur bien sûr namonaka bino na baassociation basoirée oyebi nzambe abetaka nazo bango vérité parce que ngai nayebi eloko nini nzambe alakisa nga mpo na yo mpo na fe nazo bango na caméra parce que il faut etikalaka baarchive nga nayebi po malgré to lelo kokondima nga te yoyo kokondima no nga te mais jour makambo wana ekosalama nga mo nayebi ke comment nde nzambe ofrape parce que là moto azokende baveille moto aza na baengagement na église atungisaka milimo baninga te na baconflit na bajalousie mal placée ma sœur yo outi kosala kozwa kocréer projet oyo ozalaki na droit na ngote ya orphelinat oyo outaki na groupe oyo yo place ozalaki oyo yo yibaki badossier pour moi nga nazo bango koyiba dans les choses que tant yo oza secrétaire basengi yo badossier zongisa badossier nyonso il fallait kozongisa yango na nouveau secrétaire mosusu mais olingaki yango te ma sœur batoke na ndenge bamiable kosolola koluka mpe oboyi même ti bandeko wana babandela kosala statut na bango même ngam na bondela ndeko présidente wana na bi mama pardon bandela kaka malgré bosali ti bolingi boyo kopesa bango badossier na retard mais bango aussi babandeli mais yo okangaka badossier mpona kozwa oyo eza l'essentiel ya kozwa mwasi wana ya diva abeta na soirée na yo ezaki par hasard te parce que projet ezaki na dossier te il faut toloba mitema mabe ya basi ya baafricaine basi en soi-disant baoyo bozosangana bamisusu bozosangana te mpona misusu bosunga même soi-disant bana wana baza na baafrike te mais bozosangana mpona ndenge eza na kodétruire mais na mito bana na baorphelin atako tongo nzambe alobi l'obéissance vaut mieux que les sacrifices basacrifice wana ekozala ya pamba tant que ozokobéir te eloko nini oyo koobéir et ça c'est ton esprit tant ozozala probi que non naza chrétien faut être juste il faut kozala juste devant bato mokili on se moque pas de Dieu et on a vu que non Dieu va te frapper na lobi yango vérité parce que nazwa message wana naza spécialité mais nzambe atalaka ba esprit atalaka mitema oyo ezali honnête oyo ezali juste et puis nzambe azotala yo parce que ozokimisa ba âme combien de ba rapport même na ba église na bino même groupe ba mama na baza ba âme oyo ke lelo bakoya même na église mais awa na poto eza batu mutu azokende église mais empêcher les autres baya église eza abomination spirituelle okoro ozala épargné te na foi pa nzambe il faut ozwa frappe parce que oza ko se moquer na nzambe ozokoloba ke oza chrétien mais oza na manque d'amour tela likambo nini okosela ngai nga nasala live nazoloba bandeko aimons-nous vivants ndeko asalaki soirée comme nasalaki publicité te parce que nga nayebi pourquoi nasalaki publicité te mpona ndeko kaka omoni yango bazoloba kaka ke non na vie diamant oyo eza salite konégligeaka yango te konégligeaka yango te diamant oyo eza salite moi te lobi ntango nazokoavise déjà bozela nga te bomona nga na bagrand chaîne bamindele bazoétudie makambo ya maki bazokoezala étonné bokomi koloba te ça c'est notre sœur africaine bandeko kote biso makambo ya maki lelo ozokofungola miso tutu na bozela nga te parce que nga nzambe alakisanga koma moto akufi na lamusi ye na mai ya maki soki moto akozwanga maseki ngai nayebi biloko nini oyo nzambe arevelanga epuis ekokisamaka parce que ntango ayaki korevele nga maki nalali awa ntango naye komona maki na mire na nga maki nayebaki te ke non message nini nzambe alingi apesa na dernier temps oyo nayebaki te nzoka nde nzambe aye kocomprendre ke bato bazozwa bacancer bazokufa bato ebele bakisi oyo bachimie mpe ezodétruire ozomona alors ma sœur yo kekini il faut communauté na yo bayeba parce que quand ozopesa ba conseil na ba privé ezozala nanu kobombana mais ozolima koyoka te yo okekini ndeko na ngai bandeko na yo batiki yo osali na yo mosala no calme osali ba video ofilme olobi ba orphelinat ba association nanani nanana tout bandeko
bakipe te eza bien te ekomi tour ya baninga mpo boza na Suisse bato nyonso ebele bana bassociation na bango na Suisse bazotiela mama nani présidente wana commentaire mama musala malamu mama boye nyonso to eza nini bana naka baza bakongolais bana na baza ka baafricain comment sikoyo ndeko okoma komanipule milie mama esika akendaki kobenga kosolola ozomona bato misu yo yebaki bazosolola mpe na ndeko yo bandi kosilika mais pourquoi ndeko na nga pourquoi koza molimo wa égoïsme boye yango natalisi yo meme oyo ngai moko na bandaki nani kosalela yo malgré ça natalaki ozalaki deja na bato oyo bozoyokana na bango te kuku mama nano diama me natalaki wana te me nalakisaki oke toza bato oyo toyebani pembeni oyebi mpe bie pourquoi ngai nayaki soirée na yo te parce que ngai naza bato mosusu nakosenga bango bambongo te nakosenga te mais so na mutu ata oza mutu asusu osalela osomonika na sengi yo sengi nayebi pourquoi obudaki nga parce que yo to ntina senga yo mongo ya soirée ntango bazobenga bandeko bazolinga bamema ngai nasalaki mama mongala momoni neti na basoirée na biso ngai eza basoirée nazo bango vérité bastyle ya bamusike ezobeta trop donc bien te kaka ekoko beta mo penya bato baolela bango bobengisi beya bagrand comédien moko penya azosekisa bato beya bazolia mo neti ya badétente yango moni balingaki basala ngai nasala neti comme kimaa mongala nde nasalaka video maa mongala bungi na poto me ndeko oyebaki valeur ya diama oyo ezalaki comme eza salite na miso na yo odénigre sikoyo nga ntango ndeko ozalaki na besoin naloba mpo na soirée nasengaki yo mbongo nayebaki pourquoi parce que na ndenga logique na kosengo te bonjour mama fille du Seigneur parce que oyebi valeur ya moto aza pembeni na yo te yango meme nalobaki na bindeko na nga bafoto nga na tia luki na nga moto bakolegi na nga média bakotia yango na seconde me baotia yango te gratuit baotia te nazoso vérité parce que nga page na ngai naza na 6000 suivi pardon po so atali bato bakomante te so natika eloko 6000 wana esi bamoni après sikoyo nde ezana kozala na 6000 yake sikoyo na baami naza soki 5000 mpo nazaka motu ifale kaka nasala nabima na bamonde bafacebook ndenge ezalaka nakende na page mpo nalingaka te omoni 5000 wana oyo naza nango wana eza ata ndenge eza na partage photo le 13 juillet 5000 wana deja esi bamoni na bango 5800 wana besi bamoni ezalaka bongo suivi ezalaka bongo ozomona yango ntango nga na déposa bapasseport na nga na direction ya Facebook parce que bazolobake non il faut na futaka nazoza ko mobali na bibe pourquoi bato mosusu bazofuta te pourquoi nga il faut na futa nazocomprendre te bango bazotia na cadre nini parce que Facebook c'est normal parce que sur page na yo eza tout le temps suivi bako comprendre ba mais muto a trafiquaka nini eza tout à fait normal mais on mona boyaki na na bi yo na ko peso faveur wana te mais ba misusu na tiaka na ngango misusu na sengi pete na te na yebi pourquoi yango balobaka ke non na vie faut ko yebaka valeur a mutu ko négliger mutu po yebite mutu lobi nini ko aider oyebite nani ko aider oyebite mais maman na biso akeiki pona ni kotungisa molimo ya bandeko pourquoi bandeko miso ya Suisse bo pesa na ba conseil ngana yeko lobango na public parce que balobaka na français trop c'est trop ndeko zo sala mabe yo kitaki kin oke na billet na yo oke ko sa biloko na l'aise muto ambeta ki azala kiti tant baninga pe bakiti basala makisolo na bango ezala calme mais pona nini ko ambete bandeko après tant bandeko miso tozo ba vérité et comme yote ndenge za boye bazo mankinga respect ndenge commission ndenge pe na yaka ko répondre na yaka ko loba pona zaka na bouton kuto opesa nga pe kanda nazo ba pona ni batu baza ba ingrat na mokili to nazo na yebe loko ni na sala ki yote ponga na yeko sala live nazo te yo moko kokolo boye ko benga nga na soirée il y avait des gens oyo bazo benga bazo ta mo isanda ozawa bi soirée pembeni na yo nga bi en train de quoi benga singa na koko yate et puis na monto ko feli mutu pembeni kaka boye ndeko la biso akei kaka même to linga la vivant et ça te que non misusu ozomona na matanga ya batu ba congolais batondaka batu wana to bazo tonda
bato na ntango bazotonda ese moto akufi ayebi azoyeba ke yo yaki na matanga ne ata ndenge ndeko okendaki na matanga fi wana na vivante na de vivant na yeba ozalaki na bon terme te mais okendaki eza babitidi moko mabe apres yo okomisaki yango ke non o te bazofinga yo mais ma sœur pourquoi ozoluka kimia te ozochercher des problèmes là où il y a pas de problème pour moto akosunga yo na vie oyebi wapi tala bana na États-Unis bazalaki na ndako moto ezopela voisine na bango nani africain siko so iba parents na bango bazalaka na problème po bato mosusu pesi osali problème akokangela okanda merci beaucoup mama Tekla Shora mutu mosusu okokangela okanda mpe akitiseli yango na bana okocomprendre te okoyeba te bana na yo banani oyo bakoyeba bakosauve bango mpona nini bamama baafricaine misusu balingaka koprotege avenir na bango te na ya bana na bango te tout le temps de créer des problèmes ndeko yo ntango outaki afrique nani yango abengaki bato na afrique na banzela ozokende kuna azobenga bato kuna keno aloba mabe mpo adiabolize mabe mpo na makambo esimba te personne bandeko batiaki yo à l'aise bonjour mama Lili Malamba mais pourquoi yo soki oza na besoin ata groupe oyo bino bokendaki kosala na bandeko misusu bopanzana te mais soki oza na besoin bozonga na bandeko oza na besoin ozonga na bango bosolola biso tolingi unité tolingi ndenge eza wana badivision te bajalousie mais mal placé te mpona nini congolais azaka yo ntango ozosalika moto azokoambete yo te ntango ekomi kaka moninga asala makambo mbala moko congolais okomi kolukela okomi kobenga ndenge eza wana ndenge eza boye mama tete ndenge eza boye azalaka mabe bozoye na mosala wana te mais yo siko ntango yo ozosala nani oyo azoleka mpona msu asala bapropaganda mabe mpona yo personne c'est pas bien en même temps ndeko ozoloba ke non oza mwana na nzambe ngai peut-être message oyo okozonga maseki me ngai nzambe alakisaki nga mpona yo omoi makambo nyonso bozosala oyo makambo eza makambo baassociation eza makambo oyo bakamera wana bolekaka bolobaka bien tala bamisusu boleki nzambe na force te nzambe ayebi kohumilie nzambe ayebi kofrape nzambe ayebi kobeta epuis ngai nazoloba bango na Suisse awa ebele omoni ndenge nanda bible tolobaka ko omoni bato oyo tozomona bango omona bango lobi te omoni me bandeko omoni baassociation nyonso to ezala na Suisse tant que misusu ezali na sincérité te tant que misusu ezali ya baconcurrence ekokende mosika moko te bambongo na bino bobebisa ba 5 000 ba 10 000 ekokende pamba l'obéissance vaut mieux que les sacrifices okoki jamais kosala ba sacrifice ya pamba pourquoi bozo kokende ko aider ba orphelin wana en même temps oza na motema ya koyina pona nini vraiment bandeko na biso nani yango koya okokende musala moto ezopelo na ndako okokende okomona mwana na yo atikali na atelemi na garbo train eza te mama oyo ozotungisa molimo na ye aza na voiture siko mwana na yo siko bana bakokotisa na kati te mais il faut kokeba mpe motema mpe eza motema ma sœur esi yango na soki totie penya mama présidente oyo aza na afrique kuna totie ye penya na yo mpe totie tobi bobunda ese ma sœur yo kobeta mama présidente wana okobeta ye te okobeta te epi bandeko misusu boyebi ya kobengana na privé te mpona koloba o te moisanza mpona nini oyo koteya oyo koloba boyololuka fiena na luka ser wana tosungi epi soki kimia bandeko wana bakenda makambo mosusu na polise te mpona barekipere mbongo na bango ezaka mpona babiso bamoisanza okobondela bato misusu nazoyeba te ondire nayebi te pourkui koluka mabe kaka partout zuwa penze eza ya nini yo ozosala association na yo déjà ma sœur oza kutu mutu déjà nayo naye koloba na public omoni ide wana obengisaki diva wana omoni makambo osala meme ya soki bacoca-cola soki makambo bani ya bamucho to wana eza na kati ya document oyo yo boyaka kopesa nga nazobondelo meme na bolingo ya nzambe nga nakendaka église te mais ma sœur yo okendaka église yango meme nabengaki paster na bino parce que oyebi kanda nini nzambe aza nango likolo na yo oyebi kanda nini nzambe aza nango likolo na yo parce que même ata kozala na moziki tu dois prêcher la bonne nouvelle il faut ça la évangélisation le temps est mauvais même yango nzambe azoloba racheter le temps car les jours sont mauvais parce que kolela kolamuka eza habitude te eza grâce
comment ozoyeba te que non liwa ekoko kozwa na ndoto parce que soki déjà mabe ezoleka nzambe akoko frappe même na liwa à cause ya âme moko ya juste nzambe akoko frappe aza lent en colère et riche en beauté. Non, ma sœur. Donc, niveau aux autres, nga pour nga nazo koloba bina fali. Bon pour okendra na ba soirée ba fête, nga la bina ranze mo mokilité. Mais non, comment bina ranze mo mokilité mais ozo ina mutu gratuitement. Ozo mona ozo kende ko benga ti chauffeur o azo conduire maman wana kende ko tika ba biloko. Ozo ko benga chauffeur wana, chauffeur a ba qu'est-ce qu'il y a à voir na ba problème na bino na Suisse. Hein? Ah, bah, tu belé, monsieur, bah, ça est bloqué, oui, parce que non, moi, nous avons na live. Nous avons vérité. Tant que nous avons vérité, ce qui va le l'équipe na live parce que trop, c'est trop. Parce que tant que nous avons des commissions dans la privé, c'est pas que ceux qui ont na live, nous avons na coquille, non, nous avons lobby. Tant que nous avons mis ça sur internet, nous avons ça la tension, nous avons tambour. Nous avons noté que non, maman, moi, je me omoni so omoni nga bena zala nga teke no omoni ote eza live non nga nazaka boye so na yeko loba ke non mama makinde makam so na yeko loba ke non omoni kwilo eza ko sala so na yeko loba donc naza sur parole naza une femme de parole yo comment neni bato association oyo ya Suisse baki kotika babiloko na bango na ba felina comment moninga moi ça bango babangisi par rapport à quoi. Biso na soirée na biso le 13 juillet tozoba oza une grande dame a bank saka mutu tendeko moni ngana zoba ma projet wana mbongo na yo kende kotonga SOS futur mama na Congo ezoko kotsa mbongo sala penya iloko munene ozu penya obimanye ko soki mutu mwa so boti ngana za na bilamba ndaza na fantasy oza na kushi oza na jouer ya bana oza na miliki mutu ayeli okaka $10 ma sœur mutu ayeli o 5 mutu na mutu ayaka na mbongo aza nango oko yoko oza nga $20 te afiki mbongo eza awa biloko yozo mona bazobwaka bandaka kokanisa kende kotonga mwa nurse kuna obeti yango SOS futur mama bato mo bayebi centre moko ezala kuna soko okenda $5 okozwa makayabo okozwa Thompson okozwa nini miliki. Même nga moko mukolo projet sur na débarquer na Kiti Afrique même si na kuti yango 3 ou 2 je suis fier de moi ah maman elle quand même mutatongi loko parce que tobi mana ba flat bonjour maman Ali à la star tobi mana ba restaurant tobi ma o ba pour ba association pe leke belé o ba nini o ba OMG mais biso sikoyo totongi sikoyo nini oyo totongi penza eloko moko ya munene centre moko ya munene. Maman monsieur a simbika ni comment mieux okoko zala te oya to sala ba projet wana il faut qu'on crée ka ba problème parce que c'est que ozana loko moko te ya ko sala et puis biloko bino oyo sala wana tant qu'ils ont se basé na polémique il y a pas la main de Dieu wana nazo biso vérité il y a pas la main de Dieu et loko moko ko marcher ko zala te parce que ezana am moko ezo lela na kata mutema bonjour maman Nenette Safu et am moko ezo lela batu basali yo mabete emsu yo muto sali bango mabe kende ko réconcilier bozala ba une femme sage qui bâtit sa maison ozomona comme baninga ba muninga Kiti King yo tout na otongo kendaki batikali ko benga chauffeur te abandonner mama batu na nzela batikali ko benga comment congolais ko oza mute mabe bakasi batikali ko benga te que non ba manipuler chauffeur yo po komi na ye pona nini soki ndeko azo solo na mutu wana ndeko yo ko silika te hein. Et puis quand on comprend la terre, au moins il y a une tantine oyo. Attention aux camarades na yesu ko komi ko ina bato komi ko bude bato na tantine oyo. Nga na yebite, nga na ni problème mutu oyo na yebeni mutu na makolote. Mutu ana taza na problème na mutu italien. Si on peut ça elle kami mambote c'est ton problème. Et ça problème na ngata. Boko gérer boko bongisa ngodo, il faut to koma raboy. Kaka base ba africain muso mona ndenge za neti tantine o na zolo bango vere ngai na zolo bango na caméra parce que nzamba zoli azoti nanga toujours na yebsa yo tu dois te repentir faut pour basaka na nzambe te tu dois te repentir basaka na nzambe te ozomona nzamba betaka eza ba maquillage te eza ba poudre te eza ba otende na tie perruque ya maman Francine de Londres te omoni kimia oya nzambe kaka ye mutapesa ngona mutema batu bakomona yo ozo sala ba selfie ozo sa ozo ko souffrir même si ozo okota bureau et loko ozo marcher te pourquoi parce que quelque part
oza ingrate ozo créer baninga ba problème moko inutile neti tala ndeko moko abengaki ngaso ba mais mama sanza mwana mwasi na yebi kutu mutu na makolo te azokebenga ndeko aba nga fiya na moi sana tosola na ete manipulé mutu moko atikalaki kobenga azalaki te mais comment ndenge nyonso mona bandeko bazosala makambo bazokende koaider bato ya bassociation yo bato bazala na baorphelina yo okomi kobenga chauffeur omanipule osilikela chauffeur osilikela moto osilikela poani oza na moto pourquoi yango moni nazongi na yebiso na bindeko moni nazongi na talisio po ezala te azokotela bamama wana po bamama bapesi nga mbongo non nga naza sentimentaliste te nga naza sentimentaliste te nga naza moto ya bainfluence lokuta te non nga nayebi pourquoi naye koloba ngo sikoyo na polele boye parce que déjà na bandeko kovalorize nazalaki malgré nayebi ke na bafacebook te tozalaka boye nayebi ke moto na oyo bayokanaka te mais nga naza na nga libre soki oyokanaka te problème na yo okogere ngo na mondeko wana etali nga te soki eza na problème ke namoni mwana mwasi azoconsidere nga nakoconsidere ye mais ke naye kosomba makambo nga nde place wana nde moto akozwa nga koza te aza kokufa nana lamuki te sentiment na kota na ninga ngote mpo nayebaka avenir ndenge ezosuki omoi ndenge na Suisse omoi bato mosusu nde bazala soki ozotala nde biloko nazokoma nde bozomona mpo omoi toza boye toyeba neti ndeko na ngai wana nayebi ye parce eza bapremière bamoziki te asalaka na ye donc ntangi tozalaka bapembeni boye toyebani na biso peut-être yo moto ya mosika moto koya kokufela lizibe ekufela ebwele donc etikala bato misika bamela nde bamisie bayembaka ozomona mais tant ba maman ba misuku ozosangana boye ba soirée boye quand même il faut koyeba ko respecter baninga ponga nazo bango vérité so peut-être makambo ba polémique makambo ba nini o batu musu ba maman musu ba bité to tia kaka liboma na yebi na ngati na mama na moni ngati place ko beta mutu na monité c'est pas gentil surtout leki na leki boye parce que na coulisse basi ba pesi au conseil à plusieurs fois. Et puis, si on a yeboy, na bandaki na nokotali so na nenga pire esprit, au moins neti cousine na loza na benga moi sanza. Comment yo tie ba photo fia? Ya ba makamni azo sanga bité boma moto. Po oyebi bien ke kibombande ezalaki na kotia moto. Na nenga pire esprit ba na kotia moto. Mais so na tiango pona olakisa ke non, nazali play, nazali sympa, nazali fimoko rancunière te. Donc na lakisi ke non na osala musala pona ba parti prité na la kisite ke non na osala musala pona groupe boyete na talisio déjà pona na essayer ka ko banda na kozo sona na ba mémoire ke non na ndenge ya logique na rotia ngote na rotia ba biloko no tozo sala na ba free na ko kumisa ngote parce que ça ko net na trahir déjà serre na ngai oyebi masolo bien oyebi masolo bien loza mais eza bien te yo mutu moko comment ko empêcher batu misusu basola na batote batu misusu basola na batote batu misusu basola na batote eza malamu te après bozo mi bengama bozo ba chrétien voilà vie à un chrétien eza toujours différent mwana na nzambe azaka wana pona kosangisa azaka pona kopanda te on a bibo bina na bibo bafali ngai na sebela na mona ba fille misusu bazo se défouler oh misusu obité oh Jésus on tia kaka seye yo botika eza ba trafic d'influence. Et ça va trafic pour la takoto pour la tane baba la tane ba miniji ngana ko préférer au moins ba tuba on arrive ça de comment bon ni ba tuba mona ka basa ba mitulo yenge ba twana tuba kota lolo bon ni ba tuba mona ka bango bozo mona bango de ote ngafia na za mtu azam ta niveau na ngate ya koti lolo po na quoi ba to malonga bazalaki te to luka ba to malonga bazalaki na quoi miyibi mutu bazalaki e biso ngako to kolwa yo za muyibi mais ça la fière parce que yeso bikisali na yo mona yeso abikisali muyibi abikisali mutu aza muyibi te non abikisali kaka muyibi nde mutu azalaki na lolo po muyi yango nazoloba ke non mokilo eza compliqué et puis ndeko na nga oyo ezali conseil na kokache yango te so na koti vraiment na badétail très très bien mpo na essayer mpo nalobaki yango de bandeli naza hypocrite te nalobaki yango bien nazoloba vraiment na mutu moko mais il faut mpe mutu bato oyo bakolandanga na ligne bateyama misusu bakolobalanga pourquoi luki ete nalukaki ye déjà naluki ye mingi comme eza ba live
au moins na ba live bato ba misusu ba kobenga ye maman mo isana zo ba ezo tombe on dirait yo so potali be live wana tanke ba fingi na ba yo longi te ba fingi na ba yo nzoto note ba fingi na ba yo bana na yo te mobali na yo te bazo te ya yo kaka parce que oza am moko ba lembi déjà na ndenge ya privé mais to yeko te ya na public au moins public peut comprendre makambo oyo zo luka tala neti ba biloko kenda ko kosela fi wana oyo kenda o place kenda ki na Paris oyeba ki na simanana kaka ngamo isanza o ngamo na zuni meo nazo kopenda nazo kotia omoni bien on nazo moni bande comme ya Suisse batu mususu e aka mawa na passe e aka mawa koza mutema mabe efuta kate koza mutema mabe efuta kate faut koyeba koza mutema malamu et puis koyeba ndenge wana que non ko reconnaître que non te grâce à mutoyo atanga na lona isa kinde kwa na mwasa moni ngani na zaboye nde na kamata ba photo no na tia kamata photo no zo mpesa ngo ndeko nanga moko a media zo penya pesa litia photo ya makamto sana ki gratuit ko zo tia parce que biso stota na ba vie moko ti ngana mutu ba bino a Suisse mais so to bien que na libanda pe ba ndeko na baza batu na bango pe ya ba mboka msu Paris Allemagne je zo se kopanga na mutu no a Suisse na ko tia na ngapi bo na tia na ngapi gratuit na boza na ngapi na kabana na banda kotanga kombo na yo na zotanga na ngai pe na zotanga na ngapi mais siko yo zo kepa mutalibanda en foot na yeseli ndekwana mais comme ça batu mususu ba yeba ka importance ya batu te po batu mususu mani eti ba congolais balinga batu bakosaka bango balinga bango na bolingwa solo te balinga pe batu oyo balingi ko pesa bango importance te bango balingi nde batu bazo kipe bango te nde batu mususu ba yaka bongo eza ki motema mabende ko makambo yo sali ti ya kokende na Kinshasa ozana okei na Kinshasa na esprit ya ko déstabiliser chauffeur ya ko traumatiser mama bato aza en plein service na ye bongo nzambe nini oyo sambelaka eloko nini association wana esala yo masere eloko nini obako bongisa te tozio na privé ça ne va pas mbongo wana ti mama wana batika ngo nazo bango meme nga nazo mama wana ti 2h du matin pona ko bondela bo sundola ngai na sengi yo mikanda combien de fois ti babandeli mikanda na bango est-ce bazaki batu fallait babandela eza gentil te alors émission oyo vidéo oyo na sali pona ete ya yo pe ba proche na yo bato ba kozinga yo so babandi ko benga bandi ko solola bozala pe batu oyo koyeba kolongola mutu na mabe parce que fait yango bokuta na kaka wana tantini wana aza pe na baleki na ya mikolo ya mibali bako pe koya pe ndeko bako pe koya koloba na yo oza pe na mobali na yo il faut que se faire respecter et bien ba mibali batata ya biso pe ba mibali musu boza na banda koma moi sinon koza ka matumboli nyo surtout eza mabe osomona soki pasteur alembi eza pe bandeko musu ko boza na muninga pembe eza pe yo lelo ozomona muninga azosala muninga musu mabe yo ozobeta maboko bongo lobi soka sali o ba loka 18 chakunde ke koseka te yo ozomona ndenge eza wana azosala jalousie mal placée na vie ya muninga mususu yo ko ozo mayele te ozo mayele lobi ba ko sala pe yo kaka base ba africaine musu batiraka leçon te parce que ngaso nazomona mutu na azosala muninga mabe na bon nga na pesi combien na pesi lola te to yebani kaka na potwa donc lobi pa ko sala ninga mabe parce que avant ça na muninga na mabe bazalaki ensemble bafandaki baliaki bazalaki koseka intimité zalaki donc ebele le mama misusu donc mbate ya marate mais voilà pourquoi on a lobi ndeko so nga na bimi boye na ye ko lobango boye na public parce que intervention na privé eleki intervention na privé leki changement ezate pourquoi ko provoquer après ce que ba soirée pembeni après ce que na Suisse on boza combien est-ce que bande ko boza rebelle na Suisse ba mama bo kende ko pesa ndeko wana moi si conseil bo yebise ke ndeko yo tango kitaki kin batika ko bengelo chauffeur wana te ba de ozo traumatiser na chauffeur abat ti chauffeur abat maman me nga makamna bino talinga te mais pourquoi pour la dire ko luka kimia te c'est pas gentil. Est-ce qu'on a vu maman wana penza, so maman wana penza ba télémission to bi bo bunda siko. Est-ce mo robeta maman wana? Oko beta maman wana te impossible. Attends même nga ko to beta ngati. Na so bango vérité. Mais au moins tozo se faire respecter. Hein?
Pourquoi la jalousie mal placée comme ça? Pourquoi? Moi, la lobby a tout ton centre monnaie na Congo. Yo mutu ozo mona. Yo na lobby que non. Yo mutu ozo kamute ma passe. Pourquoi? Nga na lancé projet. Na lobby tala ba flat et toni na Afrique. Nini na uti kutu kosala nini na sala réunion na ivoirienne moko. Na zo tourner pe mboka na bango. Toko bouger. Na lobby to ton centre effectivement mama. Ba joua bana tozana ngo nda bilaba o tozana ngo ba fantaisie tozana ngo yo kanisi ko zanga $20, $5,000. To kangisi tozaka kata 4 basi to tie ça to tie koto chambre froide to tie koto ba savon mutu ayibi ke centre moko ezaka na lemba kuna ka zoko pesi $5 banda ko zo couche banda ko zo liputa banda ko zo fantaisie banda ko zo msusu kwanga ba maman bazo bima na maternité. Pourquoi ozo yati pour tout ça ba projet quand ba polémique boko zanga tina après mususu mutu ayela nga na privé to maman mo isanja oluka qui était pourquoi na luka qui était parce que ici na luka ye ceux qui va même na police à Suisse même ba biso oyo ngamoko na bondeli ba maman wana na bondela bango a provoquer ba au moins ngani na zo ba boye au moins ba biso ba yote pourquoi la tchaki photo la marine na nani pour ba biso boza pona ko provoquer moi ni la marine aza muta ko soigner relation na yena ba maman na ndenge na ye bo traumatiser mais pourquoi biso passer ba congolaise pourquoi ba congolaise mutu na mutu bo gérer ba problème na yote pourquoi ngamo isanda et ça coûte impossible ko conflit na yo na yebeli mutu na makolote même si otiela nga ba commentaire même si nazo mona bozo potela mutu etali ngate oya otia commentaire ati yo olingi o gérer ba ninga nyoso tout batu nyoso pourquoi pourquoi il va gérer ba ninga nyoso tout fona loba boya on a bandi ko taliso na lobi ngai na sala promotion na Facebook nanga o kutu ganse na ngai moka sidikela yenga pa biboni boyeko oyebi bien ezaki bombanda so tozo na ba le passer na kosa yango jamais na kosa yango jamais ezaki ngate bitako kumisa yo mona mbanda kumisa mbanda mais na kena on a nenga professionnel na kena on a nenga professionnel mais na nenga ko na nenga penya bien logique pena kosa yango te mais so na sala kengo na l'accès qui professionnalisme na ngai ya musala na losala que tozawana pona même si baba problème na biso privé te mais sur les que pona o valoriser travail ya mutu ngana sala wana mais ndeko zo te ya makate et le wana ngaki na l'action quelque chose ngaki na l'action quelque chose mozo te ya makate na suka ki wana te na meme pas ganser na ngana pa nga bikanga na ye asaka be mission kanga na ye en tout cas a relobela makamno mais on dit pas ngate olili ka tout ça batu kaka mitu olili ka ko do chance ko ka peto zali sage ata boza bien boza la bien moi je parle de moi c'est pas bien on dit le balora na français trop c'est trop alors sur na yego le ba po bande ko na biso nazo bango particulier na yo me bande ko il faut pas comme ça pour eza malamu te mama bato za na Congo ne gaza wana aza bien te moralement et puis ba groupe bande ko na ye ba proche na ye bato o ya ba association ba ça peut moral bien te yo kasi pa mama miso sona ba ko za na de côté o ba ça peut mi touper et ko ça la bien te ba ko répondre bazali mais si on va répondre d'habitude ma maman tu peux dire que la bata média parce que oyebi ndenge boya ko pesa nga ba dossier wana oyebi ndenge za wana biloko to sali on a yo ko bimisango bato Suisse pe ba mona ke non ti obengi ça la diva wana o eza projet ya yote ya groupe bozalaki orphelinat pareil c'est pas bien c'est pas gentil mais on lui qu'on dit baba ninga te on lui ko ça ko humilier bandeko. Mais pensez aussi dans Jésus-Christ. Parce qu'il revient bientôt. Pensez na ye. Nzambe basakana na été. Mabe futara mabe. Bande ko boza na ban. Boza na ban. Oyebi mina ni lobe osunga mwana na ote. Muto osunga mwana no yebite. Non. Bo luka pende ko wana bo talise ki bo moto. Bo zonse ki bo moto. Po tantine na paza bande ko na mibali. Botali se ki bomoto tango mona pe bande kone mission mibali ba bandi ko futaki ba bandi ko loba ba ko loba te za malamu te non nga yango na ye ko loba po soki bazo pesa no ba conseil na privé bozo yo kate tant que nga sina fini na nga yote tant que na toucher ta inote tant que na lobi nite nga kutu ya famille nga na salela kutu ya famille bon yo za individu nga ya famille kutu na sina ko fanda kaka kasi ba la charité bien comme commence wa bato ba français ni la ibosis wa monduka Jessica banda ko sisi la nga suri à soi-même. Et ça madame te, si c'est ça moké, tous ça a besoin de solidarité. Ngai ta na bande ko ça elo ba biloko wana ba kotia ba publication. Na yeba ki peut bien ozaki na ba moi ba différence na ba maman. Moi makambo na bino ezaki privé,
mais natalaki yango te natalaki yo natalaki eloko malamu ozali kosala ezala te saleli nga video kasi akomi mutu na bango parce que otie comme ça ata bato bazoma makambo ya logique makambo ya bien oyo te akomi mutu non bamama wana oza na problème na bango te eloko nini esilaka te bokoki mpe kobongisa finalement ngako nake kosala nini émission nanga naloba makambo aimons nous vivants oyo te azali nga émission afininga kutu nani ndeko kutu okendaki kolelela place nasali yo émission même nga kutu yango nalobi bien baémission oyo mpenza oyo ndeko olongolanga na mobali engambe ya mobali nanga moluba engambe nakende kofilme tokende kosala émission ofutaki biso combien mpona ni bato mokiba ndima bolingi kondima bato te yango c'est normal kaka mpe il faut kosengaka bino bamisusu parce que un jour nakozala fiere nanga naliaki mwa 10 francs mais nazobana ndenge ba ex jamais mais nazoya kutu nabima kolokwa mbakasa mais ndenge ba misu koloba te moi isanda osilikele parce que moi ba ki rivalité na bango misu na ndeko na non pona talisi na bandi ko talisa bino nanu comment ndenge nini na lakisaki volonté ya malamu epa ya ndeko et puis so nazoba ba ndeko nyonso mama nyonso a Suisse boluka ndeko boyebisa ye que non eloko nini na mukili esilaka te voilà soki mpe biso bato ba média toye parce ndeko a traumatisé ba ndeko mingi kofuta bambongo bafinga bango bato oyo bozalaki kokosela ngai nalobaka bien réputation ya motu bebisa yango soki oza na bapreuve oza na raison ntango oza na raison te okobebisa réputation ya motu te ngai ntango na vivre na motu so nalobi te namonaki lipa nakoloba lipa so namonaki manga nakoloba manga eza malamu te tantine wana aza traumatisé place azali na Afrique mosala azosala malamu te ngai mama continue mosala kolemba te tikala nga na kozwa charge puis soki naye kosola no ndeko naye kosola no te déjà inte po na moi rancune eza te mais nga vraiment nasepela na bato batungisaka milimo baninga te c'est pas bien naza moto a parti pris te ke non nazwa parce que na bamama wana non tozoloba na ye koloba boye au moins mokili e comprendre mpe ochanger sambelanga nzambe mpo batangi mpe kombo na yo te mais au moins bato mpe bayebi ke ozo se comporter bongo ochanger combien de befort na tina église na bino nakendaki ti mpo nani bato mosusu bayoka soni te yo uto kosala soirée awa bagroupe bandeko basi mosusu bayaki wana kasi semeka tantine wana se ayaki mpe na kati azalaki mpe na kati mais non il faut chercher la paix quand même omo ba biro mususu bo kotsa ba conflit mususu mike ezanga tina kaka yo moko mutozo lukango apoko aider ba aidera bana ba problème te bana na ba ofele oyo ba mama na ba mususu ba kufa ba papa na ba kufa ni bozo ko aider bango ndenga ya ba concurrence non nzamba zate masa nzamba zate ke bo keti opesa mutu asa elolo ko be ba million parce que il faut tala na ndengo ozoza soko kozwango ote aza pona ba mama wana problème ezati ba mama na ba pesinga mbongo te ba mama wana bayebi ko solola bayebi ko respecter bato ozomona ba mama na ba pesinga eloko te to le makambo logique il faut bolinga vérité yo moko muto zolinga makambo e koma boye ozomona et puis ngaso na yekolo ba parce que naza mieux placé na moni ba effort mingi o na sali na kuku na ndenge ya privé oyebi ba dossier wana senga kio ti oyi o travailler kaka o trafiquer kaka o soucier mutema na yo ndenge ozalaki ozondima bango te pourquoi et c'est la diva na tia ko beta na soirée na yo ayaki pamba te donc ba kamwani ezalaki na projet na bino une année passée bato ba mona kala la diva na zo yemba et puis oyibi bango projet pour offrir non mais ba congolais faut quand même pe ndeko aboye pe bo banda pe ko sunga ina faut pas se moni fana ibe mo isanda zo la sani boko sunga yete parce que un jour on a joué même na téléphone na zo sola na ye ezaki kita ala mutu ya ko manipuler les gens ya ko za pona ye mo isanda ba bengi po se na émission ba bengi po le bilanga bo non ba bengi po na bongo et puis nga na zo lo baté so na zo za no sévère bongo tala ko batu musu boko sa batamusika batu ngeti ngate nga yebi yona lobika maye kufela mbwa izaka wana izaka bata misika mtu baya kumela mutu apemela wayo mela ngote ezali sese na lobi poto yebani so to za bata ba chabla bata ba communauté bata ba valer bata ba vo donc to si to yebani pembeni
Ebiso mutu mususu ya Zurich, ya Genève, ya wapi kokosa ye na apparence mais nga kokosa ngati. Voilà pourquoi on a vu ça ba africain. Même ils sont na copine. Et c'est comme ça la nini enquête. Aux yeux ba nini na yo to vivre ngulu ngulu te mokile comme mabe. Na ya mona Satan. Satan na kitoko. Mutu mona Satan zate. Même une copine. Ata na suka mboka kende. Tout le monde a varandé. Attends, tout ça, baby, cela, moi, il s'en va. Asa film ma bête. Tu vas vous calculer. Celui 8 balobi n'a bien. 2 balobi n'a ma bête. C'est que 8 wana validé oya 8. Va comme déjà majorité. Mais celui aux autres vivent goulou goulou ko yebi mutute. Yo bani moi pas qui camarade ya sika ils sont gentils. Mais nous on est muto ba problème ni sous. Les temps aime sur on vérifier trop tard au continent merde. Et on ne leur pourquoi ba tu vas se renseigner raté. Pour moi, il va me donner biso nga loba la vérité. Soko bengi ate. Soko yo ki ko trahir yo ka muto yeba. Ah, ndenge nini ate vivre na ikenge. Nga na yebiye. Eza jalousie. Neti nga. So nazo ba likama moto. Na lo bate parce que muto na moto na tali sibino. Est-ce muto mbanda ko kumisa mbanda. Ako kumisa mbanda te. Mais pourquoi na sala ka? Na ndenga logique. Est-ce ba ndeko bozo landa nga yo ko kumisa mbanda no. So mbanda nazo tonga ndako ko kumisa ngo. Mais si vous commissaire, mais nga na sala ronde. Siko bandi ko bele botimba siko. Bo comprendre. Ozomo. Po ezanga. Po na za muntu oyo ke no na ndenge ya communauté. Mais so nazo lo ba na lo ba mpe na ndenge ya kibombanda te nazo ba ke naza na pasi na motema ke no. Ma tantine wana na groupe na ya ba mama bazo souffrir pourquoi? Eloko ni basali ndeko. Eloko ni ba bongsaka te. Pour la ni jalousie mal placée. Pour la nini yo moni baninga bake moninga kekin akero ko sala service bandeko na ye batindi asala ngwa leste aza traumatisé na moto ako même ko leka voiture moko boye pona emsu moto za na mboka awa isko na tout na yo ndeko moto asala kaza kite. Faut être honnête quand même, faut oser la gentil eza bien te bisusu ate maman Nicole te to zo ba boye nga jour na senga dossier. Et puis tant on a zosola na maman na loba makamo et puis tant on est au monde ngo ndeko ayibi makamo susu na yeko tika monopole na bima bato Suisse baza gentil. Voilà pourquoi bilo musu na yako komana ba eza mabe. Eza bien te. Et puis nga na yebi ndeko nga na yebi yo. Mutu moko te, mutu moko te ko yelo banga ki non, o te mo isanzo o sa mutema mabe so ko se makamo non, toyebani vraiment. Mutu okosa ate. Toyebani. Yon mo kana bike non tant na sala musala ya kumisa musala na yo parce que nga na sympa parce que ndé naza na timba parce que ndé naza besoin changement na communauté mais na ndenga classe siko ya rivalité na ko kumisote na ko kumisa be makambo osala parce que koda ki bombanda wana na kati mais tant que nazo ki na tira ngo pembe malgré na tala sel na Lausanne malgré nazo ki coup de fil abi yo anga habité tika nazo soutenir. Nga lingi ndenge mama la biso balobi soirée les 13 juillet tous a besoin ba grande dame les 13 jours wana na moni grande sœur nanga ya Laura tendance ya jour wana tozanga te donc eza bongo to se valoriser to se soutenir ezala te base ba africain kaka kisongi le kaka ata ko to soki to potani des photos je sais ka ko ndada to ko potana na biso to ko kata na ba téléphone. Mitayi yo kota la kati ko le banyo mo isani bo so biso to bongisi et a problème na biso et là on y batu nini o ba ko bongisa raté même voiture dans la pièce de rechange oyo elambe kata na ta la bonda lati so ni boko kata ni po ndenge ezabo na ko bongisa na ko sala kuto so ina yindi na kotika na set de be na zu nido na mi sopeli na zu mungwa na mi sopeli na zu vitamine ezo telisa ka dans 3 jours na sopeli na ngeko zo maki kuna na meli ko pour maki pe su ezo ngisa su poso bien et si na zu nido na sopeli na mafuta na ngai ai poso ezo ngi bien elo oni ezo ngakate tout ça la besoin tout ça na base ya ba africaine ba problème do ba jalousie moko mal placé net ndeko ko benga chauffeur tika musala wana ko automatiser donc boyeza malamu te mais bota la base ba camerounaise kaka ba vision tela mwasi wana musuto benga na kiwana to fana restaurant to solo tonga na lobi na Kinshasa kuna na Congo bilo moni centre fitir mama eza koteni exact to kokuta na ba flat to kokuta ba restaurant to na poto to comme kuta les basi bazo lela mibali tela place to zoke
soki tokuta basi baafricaine oyo asali ekili bayebanaka te omoni nde baza omoni ngai eza boyeko so ata motu so azosenganga ami so namoni azoya trop serré ata tanti na balotala no ami na ye mais biso basi baafricaine ata ozosala relation olingi koyeba te le passé ya moto wana ya relation po fie wana babebana basolaka te kende ata koyeba yo na fie na bobanda osola te problème nini biso koyebi so mpe vérité aloba te en tout cas fie wana asongisongi abombaka makambo te azaka boye akoselaka makambo apres yo ozwi kaka noti na yo obombi yo mpo bandi kovivre na kebakeba omoi biloko boye tokozala na moyen de problème mais boni nde baza wana baza kaka ngulungulu tozotourne kaka oron basi baafricaine misusu tala makambo baassociation ngai nazofélicité bino makambo bakosunga bana nazofélicité ngai naye na projet awa naye na bana nayaki na projet oyo ekomi osimba ezaka oyo ya protocole nde toza na sorti wana na fête mois prochain et puis tokokende pa baivoirien babengisi biso mpo na service ngai naye na projet na totonga centre SOS Futur Mama na poto tozwa biloko nyonso mpo na Congo na Afrique mobimba mbongo ezali soki otie SOS centre wana miliki osali bacontrat bilamba bana na wana cave oke kozwa na bacentre awa na bapoto awa bapampes babiloko ebele na centre na biso oye na $10 5 $20 tokopesa nyonso to boko tokoningisa Afrique te oningisi Congo wana mutu moko yebi na coin moko kuna bayaka soko tilika mbongo otiki $10 mama soka boti aka na $10 elambe ezate akozwa wana akozwa nyonso lobi bakoluka sur MC sur akoluka $5 mais yo zokotisa donc eza activité et puis eza vision moko etikala jamais kozala na Afrique na yebi te na mona yango te na yebi ke ekoya mais tant nazo répéter yango mpo na réveiller conscience na loba noko eza na poto awa pas mpo na ba bêtise neti ba biloko ndeko na biso osala ba biloko ezanga tina parce que okokota na ba coin awa pe obibi simbo nde tozala bien sûr soki otieka tembe tokokende na yo tokoti kaka mpe tobeni na biso 2000 fois tobimi na biso tokoti mpe kaka mpe tobi amundele bongisela biso shamba bana mabai ebukani bakamara miso ezali na baba nde kobenga mindele pamapamba mwana bake na conforma basaleli nini nga nazo baliste wana assistance sociale nanga mutapesa mais mpo na koloba keno nga mpe eza na basi mosusu baafricaine mosusu omoni ofandi boni kotala azolukela moninga ecompréhension kaka dans le vide kaka après na ba micro na ba émission na ba live bosunga non Dieu ne marche pas comme ça l'obéissance vaut mieux que le sacrifice ezali oyo ozosala ozoluka o aider bato mais na motema oza na bolingo te rien du tout ekomarche omatokita ozolakisa bato aspect extérieur mais intérieur eza pourri ilo moko emarche te mutu mosusu aza na poto awa asali neni association aza na neni eloko moko te aedaka ne mpe bato na Afrique te mais aza na bolingo sikoyo nzambe apona na ye bopesanga question réponse ese nzambe apona yo mutu oza na bolingo te mais olobi keno na otonga olobi keno na kenda kopesa bana olobi keno nazosala ede baofele mais na kati bolingo eza te mais mutu sikoyo aza na eloko te azopesa nano baofele te mais aza na bolingo sikoyo nzambe na lola akopona nani akopona oyo aza na bolingo moto azangi bolingo akomona yawe te moto azangi bolingo pembeni na yawe te donc nzambe akozwa moto wana oyo aza na bolingo mais oyo aza na bolingo te même si olobi ke non bozomona bozoprésente bato travail en vain yango alobaki ke l'obéissance vaut mieux que le sacrifice bosunga ndeko ya mwasi achange atika motema mabe atika barando baguerre ezanga tina parce que ekokota mpe bato mosusu bakokota na kati soki par exemple ke non groupe oyo ya bamama oyo eza na bango na conflit eza mabe fo koyeba koevite baproblème moto akosala mpe mabe na mokili oyebi te biso nyonso tope tokoza mpe na bato na biso mpe na baafrike wana so mpe tolobi tosala na mabe tokosala na mpe mabe nde bamisusu basala mpe bookita mpe kini basali mpe selfi mpe babengi babilandelanga moto filelenga moto bakosala ngo mpe mais eza mabe
Mais tala ndeko asali a traumatisé maman batou, c'est pas bien. Bandeko boyebi ndeko na bote il sou bien. Ce pe bandeko bolobi ate de maman mo isanda oye nango awa pourquoi na ye nango siko ekomi moma ya. O balba ke no o nyoso azotambola pe bien te faut ka to bimisa sans to finga te. Mais to bimisa ka polele c'est tout. Ndeko so na bimisi boye parce que oyo ka ate. C'est pas bien. Oza maman mukolo oza na bana oyo oza na bango zo ko encadrer. Faut ko yeba ko tambola na conduite ko banga nzambe. Ko luka kimia. Jamais muto azo sala l'association a qui ne ko provoquer une moitié de la population. Si vous avez une personne aide. Bana ba peso aide. Muto peso aide azate. Même ngani azaboy. Ngani association te mama Jili azaki wana teli photo ya mwana. Natinda ki mama nani nanga bombisa bi mama pesa mama Jili quelque chose. Ngani nazana compte yo na groupe nazaki nango batu bando pesa bado. Ah. Mais misusu asa l'association mais ana ranking. Mo éviter emzo ngana ko bimisa pe 500 € na pesio. Na bi mama baksa. Et c'est vrai. Mais au moins il y a des gens qui ont été na mutu na se ba misu ba tambola makolo likolo. Koluka ba problème partout. Mais ba na mokili on ne sait jamais. Oyebi te nani ndako ya ko aider yo. Et dans l'Afrique, et dans la poto. Maman, au moins na mokili onde toza. Mutu aza pembeni keba o idiote. Mutu musika. Tout le monde musika. Kasi bolo ba te camarade te. O te mutu musika. O yo ko satanda kite na mokili. Comme maman isanga ya bon quand yo pe mutu ndeko sabo o tindinga bi ma place ba futa ba farti mais oui biso na ezali nga na yebi place ala na futi na nganda ko te mo na kena yisi ba ngo futa na nganda ba ko futa na bango na yebi ba ko futa la film ko 3000 francs na ba gaz na ba courant na ba ni na yebi eza bien te ndeko mwasi o komisi biso na suka c'est pas bien. Mais on a l'obligation peut toujours qu'il y a bitumba. Si on peut qu'il y a bitumba. Maman, si maman on a zoné la peau. Et on a service maman. Yo zonga kaka Suisse. Si ça voyage no yaka. To ke nous ande comment si vous bunda to tchebino. To bisa bana na bino mikolo to bité. Maman ya lembi. Parce que atika la ne ko répondre de côté. Même atako ko soin c'est atika la ne ko soin ça te. Si maman ndenge za bo ndenge biso bangala to baka angala kisa libora. Faut la kisa ngoli banda penda libo ebora penda la kisa. Siko est-ce ndeko oza sir obeta mama wana betete Bible lobi chercher la paix avec tout le monde. Ba association na Suisse to eza na besoin ya bango nyoso to bakutana ça fait plaisir. Faut qu'on kutana ka ngana baka na poto batu musu batika na 6 mois de vivre. Emsu mu cancer dérange ka muto yebite. Musu emsu aza na 5 ans kaka ya pam. 2 ans, 3 ans. Oko sutu ka be mutasa kota ndako. Ata même tozu qui sa cancer lelo blanc d'œuf. Monsieur Bolo moi isanza mais oui. Et ça blanc d'œuf. Tozu yango toza na ba témoignage nango grave. Mais na poto ne toza boy malade côte na ba nzota bad. Bo tikela ba ninga chance ba vivre. Bo se pardonner, bo likamni yango sila raté. Bo lingana parce que mukile zo ke na suka mutaza mukonja mukiya zate. Bongi ça parce que après liwana yo zo yebite mo ba sanduku ezo zelo kuna. Alors on a dit que noter andeko. Mama sali eza grave. Ngana ko loba nyoso ate même makama sali eza grave. Et puis ba na Afrique bazo luka ba mbongo na bango. Oke ne ko traumatiser garçon wana. Eza mana mute. Po ni kindo mute mama be polele makasi pourquoi? Hein? Faut pas penser na pe ba conseil. Ndeko na yebi ke soko kota kino live nanga so ba ndeko miso po na yebi ke de to zaka awa boy moi déjà ba radio trottoir ba si ba benyo bi moi santa zo loba ni za yote so ke moi ba talisi o ke za yo ba ye bisoko yo bango bino ba ko talisa ye boy bo ba ndolo bati asali mabe po na nini ndenge za wana azolo beloka na live te na sali mabe te po na fingi ete na zolo makambo oyo ke non trop c'est trop po esi to pesi conseil mbale belé na privé ani ko yokate. Association wana batambola kana ba fête ya batu nyonso bazanga kate. Et puis bango bazé belé so ba ye wana batu basali ba soirée ba ko sepela.
bakoko tambon. Mais tout ça a besoin il y a unité. Unité, nde toza boy tomoni ah le 22 juin ah connais pas papa Didier Mbondo tokei les 13 juillet ah connais pas papa elle kami ma maman kolenani yo Julie Citron tokei ezate que non et comment que maman mususu aki ko sala don na Afrique maman mususu na poto obandi ko benga obandi ko changer ba code obandi ko traumatiser ba ninga pona nini gratuitement pourquoi ndeko faut luka kimiat et puis ce que tozo loba boy so ngana na lobi boy après comment ote ndeko asali nga vidéo pointé to sali mateya eza vidéo eza mateya au moins pour yoka donc on a teki njembo moko na baki ba lobela ka moto likambo mbala moko aye ba eloko azali ko sala kimutema mabe moti wapi kaka base ba africaine ba fertilité monsieur zanga tina tikaye yo posa na pourquoi pona nini au lieu de monsieur tout le monde le base ba africaine tous ala toka moi c'est africaine moko na mboka mutu moko boy atombole loko a créer ce qui net ngana lo ba centre SOS futur maman moi c'est africaine moko atombola non kaka ba fertilité aloba ki na ngai moi isanza wana bwa kela kinga na live asala kinga ibo azoluka ba réseau moko ba biloko moko bo eza pété so moi bazote loko zo se retrouver changer malama makambo sina mukuse ba association aux amis te botuna kaka ba compréhension za ngatina pourquoi après ça bazote bazoba na vidéo o bazoloba ba kumisi même ndeko ba commission ba lebele ba soutenir yo ba lebele mais ozo comprendre ka ba ndeko note pourquoi ngako na soutenir yo na ndenga logique pena ko soutenir yo te mais na zui na soutenir yo pona bandi ko loba bon po batu misusu ba mona te ba ponya zolo ba ndombe ka mo isana nenga ba bozaki na ba rivalité peut-être azana zuwa te na lakisi peut-être que non ça mbanda ko kumisamba mais na kumisa yo ba soutenir yo Suisse za muke toza na besoin kimia na Suisse toza na besoin solidarité toza na besoin te ya ba problème ezanga tina eza malamu te et puis na so na zui kaka na attaquer yo plus parce que na yebi pourquoi na attaquer yo parce que na yeno na ndenga calme mingi na sungi na soli na ndenga calme ya bonzabe bazo bondela yo kutu yo zala ki secrétaire ya ba dossier ya bato bazo bondela pesa ba kote komi na ko bondela kutu ti ba boya ki banya ko ba ke na police kaka pona ndenge na police bongo na ba avocat ba bando ba botolo dossier calme koti nyoso ka ba biso oyo ozo sala ka travail na seso zo calmer ka ba mama te ba mama botika bo bandela ka ba bandela ki statut na bango na passe obengi si mwana mwasi wa yemba ki na soirée na yo ezaki yo te moto zaki oyeba ki mwana mwasi wana te ozui nini ya baida baninga place bozalaki sans même ko reconnaître OK na Genève soki mucho soki Coca-Cola soki mucho soki ni nyoso tuwana orphelinat na Congo nyoso tuwana ya groupe esika bozalaki mais quand même et ça peut trop so baninga bazo vous appelle maîtrise na bango parce que baza ba maman mikolo bazo se respecter ata yo sali yango c'est pas grave et ça comme peut bango ba sali mais le problème est ça mais de cause provoquer bango toujours pour se permettre au voler quand même baba biloko beleza ki na kati ya statut wana na kati ya dossier parce que oza secrétaire ba remettre yo nyonso au sali photocopie malgré ça bango peut poursuivre yo et ça par contre tant voyez au côté de l'association na banini ba to ba remettre et ça reconnaît ba ko porter plainte nazo ba vérité nazo ba salade te nazo ba vérité tant que ba kameza reconnaît na l'état so ngana remettre yo makambo okena na ki ko s'inscrire même na commune même na l'état na moni biloko nyonso sali et correspond na ko porter plainte non moi il va problème ici ba ndeko na ici ba non bo pesa ba tu ba conseil na ndenga logique na ndenga vérité et ça bien te et puis si on a eu parti pris à bandeko nazo avec raison parce que ndeko na biso yebe nazo la qui parti pris na yena bandeko ko défendre bandeko comprendre ozo soutenir musala ya ndeko mais ndeko a comprendre le ko mon côté na rancune mon côté na ndeko yé mutuku to salinga mabe parce que ko lo ba peut-être fier na to so la rater gratuitement comme ça
na yebi mo iloko mutu na makolo te na ebela bolamu oyo ya kokumisa ye sans même un franc parce que tant mosusu bosengaka moi isanza atuka makambo tozosala il faut kolobela yango bozosenga mais tant ekomi moninga asali eloko olie mosusu ondima okomi kokrele moninga wana problème soki eye na live boye eza reconnu na bible ete nzambe alobi bien soki moto asali mabe bobenge pembeni boteyi bofandisi nini assemblée oyo eza oka kofandisa assemblée bozwa pe charge bokende koteya ndeko biso na Suisse tolingi unité tolingi bamama basangana ngai ekosala nga plaisir moko mosusu namoni mpe ndeko na ngai boyokani na bamama wana ndenge olongwaki na ekiri kuna nayebi mutu na makolo te nga problème nazali kose base démarche oyo nga nasala ezalaki mpona unité mais mutu aza libre ya kosolisa mutu nyonso to alingi comme mpe ndenge eza wana yo osolisaka bato nyonso tu mutu amonaka mabe aza te soki ndeko ozomona mabe soki oza na besoin ozonga na groupe wana mais il faut kokende kosolola na bandeko eloko nyonso babongisaka bandeko bolimbisanga msu nabebisaki image na bino msu bilo msu naloba ezalaki juste te jamais bandeko wana msusu omoi mpe ifo oyokisaka bato mosusu mpe soni parce que toza na kati ya communauté moko bato mosusu balingaka kotiokola trop kisongisongi kisese makambo ebele mais soki oke korepare boke bosololi na bandeko bokofanda bien alors bandeko mpe boketeya ndeko boteya ye amour du prochain et puis bana na Afrique tant bazosunga bango basunga bango na baconflit te nzambe apambola ebele mais boyeba mpe nzambe atalaka omoni toza azali aotala me ndeko il faut mutu na mutu akeba na etamboleli okozala bonne santé okozwa mpe frappe chaque chose a son temps et puis eza na bato babangaka nzambe ke basimbaka bango te mpo na baeli ya nzambe nzambe akitaka nga namona moto atusha ngai azwa frappe moko nalobaka yango tantine wana azwa frappe libala ekomi problème nga naseki nayebisi na bi maser moni kokosela moto likambo soki ayebi te eza na dernièrement ya miso ebimaka keba kanda na nzambe mpo moto wana azotungisa nzambe azolela azokomprendre azobanebi nasali nini nzambe akoyamba moko afrappe oka na mosala okomprendre te osala nao pendant 10 ans mais balongoli mosala balongoli pourquoi oyebi te pourquoi balongoli okokomprendre te mobali na azaka fidèle na ndako mpe mobali abandiki ndumba kindumba banini porte d'entrée yo moko yupi na opekiso makambo ozoka te yupi ndenge eza wana pourquoi olingi ka baproblème kobima mobali abimi mbala moko pour ake kokuta na msusu na karashika porte d'entrée mbala moko ebandi malédiction d'où vient la malédiction amisusu bosalaka keba te na bavi na bino amoi koza mwana nzambe te amoi koza na semence mosusu mais il faut kofaire attention parce que nzambe nde mokonzi atonga na mwana satan so nzambe angebi asisa carrière na okosilisa ngo na seconde alors unité eleki nyonso bolingo eleki nyonso bandeko bokende oteya ndeko wana bolingo boyebisa ye ke non en tout cas tolingi lisusu te baproblème ebele na Suisse tolingi te ndeko tala makambo ndenge ofaire souffrir bandeko wana oniokoli bango bafingi bango mingi oyebi très bien parce que nga naza même muziki na bino bosalaki tour oyo wuta ekolongwa lisusu bamama bato batikali oyebi très bien yo même na banda osola na mama moko na kati ya muziki na bino lisusu ayinanga mpe kaka boye mpo na nde na lobanda loba vérité abi tant que délire na bino nde bosala wana nga nakosala nga baémission mpo apamba te esenga alingaka te mutu mosusu wi bokokabwana eza te ke ekoma makambo ya babenemi ekoma makambo mosusu baninga bazosala bino mabe te bino bosala bango mabe pourquoi alors boteya ndeko bamisusu bokende kobakisa te bokende kosiemisa te so bokosiemisa kongaje ka bino
so bobakisi mpe kongaje kamio ndeko soki mpe mosusu omoni ndenge na te yo boye nde na ye koloba bavérité boye accepte parce que eza vérité oyebi très bien eko koswa yo te okokoloba te ya te pourkui alobi boye non oyebi très bien oza impossible ya kosolola na yo na ndenge ya calme ya privé eza impossible mais na public mpe soki toyeboye parce que bozosala makambo na public ya bana bozolobaka makambo baassociation bozobimaka na basoirée alors biso bato tozotala bino toza na besoin ya unité wana toza na besoin te ke non nyonso tu bazopesa yo ndeko conseil soki eye na public bamisusu baramase yango bamisusu mpe bakende kopesa yo parce que nga ekokoleka lisusu te nakoya lisusu kobenga yo te mpo esi nasali baeffort wana na mito bana na ngai nzambe azomona olinga collaboration te olingaki yango te alors bato misusu mpe bazwa charge oyo ya yo même basala nzambe misusu basali mpe fort place osambelaka olingi te me baoyo mpe bolandaka bokoti live na nga misusu bokoti te mpona koyoka ye te mpona koloba te apo esalisa mpo nazoloba boye nafingi mutu te nafingi parti ya nzoto te nafingi tai te nafingi bana te nafingi mobali te nalobi rien que la vérité nous toza na besoin ya l'amour et puis kimia ezala na kati ya mboka eza malamu te soki mutu asali yo mabe te kosali mabe te eza bien te merci beaucoup la famille nzambe apambola ebele et puis ndeko na ngai j'espère que molimo ya nzambe ekotela yo oluka kimia osenga bandeko pardon bokende kobongisa eloko nyonso na vie babongisaka soki mpe nasalaki live oyo naleki boye mpona koloba ke non bato misusu mpe bateyama eza kaka mpona yo moko mpe te misusu mpe bazwa implice na bango ezala bongo esoki pene nake makambo ebele en détail parce que ozosala mabe nayebi ke ebele bamisusu bayebi yo te kelke bato misusu bakoki kose retrouve bayebi ke mo esandi azoloba na mutu boye au moins oyoka soki omemeli yango na ndenge ya bacompréhension ya yo moko kaka okokosa moto ya mosika moto apembeni te toyebani toza bata pembeni mais soki mpe toza bata pembeni toyebani mpona toluka kimia pas problème te c'est pas bien kolukela baninga baproblème neti ngai epa na ngai nasalaki bolamu epa na yango olukaki problème mais ti wapi c'est pas gentil. Zamba pambola ebele ba obozaki na li. Merci beaucoup. Alors Tobosan était notre artiste donc Kodamboka tozozela toujours sorti vraiment officiel et album na yo papa musique kitoko bravo continuez toujours malamu na sur les 13 juillet na webisa maman Julie Citron donc Kodamboka obetela biso mon morceau vraiment le 13 juillet 2019 na Lausanne soirée à ba grande dame kobosana te donc ba maman na biso tant bazo ba grande dame oyo nyonso azo se faire respecter oyo nyonso aza na besoin ya apporter un plus dans la communauté moi si aza wana mpona kotia la vie et non la mort kaka ndenge na lobaka alors ba grande dame baza bato balelaka ozolela mobali toboyi te lela na ndako ba grande dame baza bato balelaka public boye te ba grande dame baza mpe bato basongisongi te ba grande dame baza ba une femme de parole tant azoleka mpona koconstruire et non mpona kodétruire parce que Bible ezoloba une femme sage bâtit sa maison alors le 13 juillet maman Julie Citron alors kobosto bosani bongo te ba maman la biso nyonso ba association bozanga te nasi ndenge eza na ba maman ebele nasepelaka na bino na Switzerland bozaka toujours na solidarité wana malgré misusu bozambe na bandama basongisongi mais malembe ekosila parce que basongisongi nde tozolinga ngo mingi te toza na besoin omoni moninga na mabe olobi pembeni soki omoni azokoka te oye mpe bato basalaka baémission soki batei ye ayoki yango ye moko alandi émission ayoki yango mosusu soni kosala ye akoteyama parce que koteya ezalaka mpe na bandenge ebele tant ke bafili motu te conseil il faut koaccepter soki balobi ke ate oyibaki eloko oyo eza ya yo te zongisa eza toujours conseil donc il faut atako vérité swaka surtout oyo ya solo ezalaka na pilipili mpe na mungwa faut l'accepter alors merci beaucoup na bandeko ebele vraiment tokutani prochainement bamercredi malamu donc nzambe azala na bino et puis j'espère que nde nalobi boye basage bapapa bato oyo boza wana mpona vérité ya solo mpona kozala au milieu
ngai pe naza na omilie te na ye pe koloba na ndeko parce que nazaki na ba raison na yebaki dossier oyo ndenge ezali kokende et puis na yebi ke ndeko aza na raison te so muto ana tort aza na tort oyo aza na raison eza yango problème ya au milieu du village te ngai na ye kopesa ndeko tort plus parce que effort esalami ateyami bamateya na ntina basala nzambe eloko nini esilaka te alors baoyo mpe boyoki ngai nde nalobi baoyo mpe sikoyo boyebi mpe mosusu ndeko boke mpe kotalisa ye koma ndeni mokili ezotambola lobi ezalaka ya nzambe tolamuki lelo tomoni yango me lobi toyebi te ndenge nini ekozala nzambe apambola ebele azala na bino makambo nyonso kosala tokutani prochainement merci beaucoup.